lamba sauce, bina sauce, kamula sauce, lamba sauce, lamba sauce, lamba sauce, lamba kifendende bongo, kifendende lamba sauce, bina sauce. Mobini yewa moni mwana mbali foko bina bongo. Mutu mutu wa mwana pena bandi obina. Lamba sauce, saison sauce, lamba sauce. Mbota trop bana poto bana miki liboye ba album na nga pezo bi makala mingi te. Comment na ngweza lifelo. Na ba titre biza misato kuna toza na mutomboki, toza je ne sais pas et puis na italinga ite. Album mutomboki. Nani nzemu mutomboki yango na uchiko betela yawa. Na poma papa, na poma mama, pona muziki na bala lesbienne na koma PD wana nde titre mutomboki. Eza album comme na ngolifelo. Talinga ite. Muto bazoze la beta stade de martyr c'est ferré. Tokoyana kadena avec Bible. Mais nazo la Bible comme yo les soundé. Mais parce que Moïse mita ko banana de prière. A bête prière, totanga Matthieu chapitre autant. Papa to silisi après koyembe banje pas faire. Biso tout ba fanatique, ba to yo kandul, to parler en langue. Et soki oza Goliath, soki oza makasa wandeni, soko so boma Samson et lion. Ko bundaka abundisa Emilia na mboko. Awa ke ko bundisa Virginie Mangamba. To ko lo baba wele ni. Peri bo wele ni mobali. To ba nini? Bo wele nini? Wana te faire ko bundate ba benga ye papa. Te na lobi ko bundate. C'est un homme qui se respecte au coin. Oui. En fait Virginie Aleka ba bureau Aleka ba maître Tia Simba. Net ba bureau net nani. Ba Jinoliaki. Ya bureau. Un musicien Falit. Ne faut pas comparer bureau na ba mikala. Ko comparer ba bureau na ba mikala te. Yoro boko tanga na makambo te za makama ba congolais. Andul sko bo récupérer stade na ma campagne. Na ndeni neza wat. Ba check ba pili. Yo olongole loko za na 24 communes. Ça de martyr est touré na 24 communes. Olongola ngopo ke ndo chawa na commune moko. Boni ko ignorer teke umbuboyi. Yo monteke ba teke ba sepelite. Bakolo kin. Yuzaki wana elekilande. Wana za iko wana na monika biso to komaki avant. Fabregas ba yaki nzela mona na héritier watana. Bagay ko fana na hotel bango to ba bengana ba na hotel. Oh. Ba bengani na hotel. Héritier ayaki na hotel, bakolo hotel baboy. Bino hotel. Na hotel na 3 étoiles na Luanda, na ville à Marthe. OK. Ça hotel ba bonzi ba kena vendre. Babo héritier. Baboye. Fabregas ba la lycée moko, lobi na tongo ba bengani el susu. Na ebité soki batambola na manduke. C'est la vérité. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon salibinoté. A tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divine. Bah n'ambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Merci à nos abonnés de www.congo officiel plus télévision. Je vous salue affectueusement. Aujourd'hui, on va parler spécial le 24 juin 2023. Au stade de martyr de Ferrigolani Kaboroni, Napalzori, le padre et Moto Yambo, l'homme de Lambassos. Donc on va essayer de parler de ça. Voilà pourquoi je dirais un grand merci à Tonton Clovis, Fimpa, et à Maman Doris Fimpa, et puis sans oublier le patron de Given, M. Guilain Fimpa. Nous te saluons affectueusement, Nounou Ndembika, Ndems et Cosmétiques, d'habillement dans la commune de Boandalungwa. On va parler aujourd'hui avec Mukwato Molo. Bogard de la presse, yenem dabani mamba promo. Babatu oyo barobanda promotion c'est babani na simanae parce qu'on a vu sur le TikTok to moni nenge image émission on est panzani donc et on peut ça déjà elengi et on laksa que stade on est ko ma 120 000 et on ma 100 000 donc donnons la chance
à cet artiste Ferregola Moto Ayambo qui sera bientôt là à Kinshasa. Je salue déjà mon cher frère Mukwato Mbolo. Bonjour, bonne année. Ah, bonjour, j'en sais, bonjour, bonne année, mon frère. Ah, idéologie, tout ça en janvier. Idéologie, Yarubanda, promotion en janvier. Événement en juin. Il y a eu malamon à ce stade. Merci beaucoup d'abord. On a fait ce bateau parce qu'il faut comprendre Nazaki Banambo. Nazaki Banambo. Ouais, plutôt ça qui n'a pas miel de son, pas monsieur Belé Bazaki Wana. Pour n'expliquer qu'il bat, on a bête un mois le Bandamboka. Na sala ka émission té, na les rapé TVT. Koya na ngai fallait qu'il accepte que mukolo maramboye. Parce que biso il faut qu'on ait promotion avant. Faut tout ça la moi différence na bateau ba beta ba stade. Faire ko beta stade na mois de juin. Et qu'on soit pétant et pas bateau oh bazana bamboka et belé ba se préparer ba gangsama bala parce que kolongo net ba sans kosukola tikin o ça la ti concert à faire qu'on soit temps ba sans kos biso ko beta peta concert bato uti ba lubefu ba luozi ba Congo central ba Kasai ba damboka na bino kuna ba lubefu ba tete la tout ça do ba koya ba yo la bonne musique alors et akate ko legi na TV o lebi bonga na beta concert pour bato poto ba ya non est-ce que bato ba yo ba musique ezaka bato poto te ba Brazzaville bazao ba yo ka biso si bangolais bazao na ba shungu ba yo ka biso pourquoi pas obelela bango pe baya et bon bato bazana ba mboka na biso na ba province faut baya na on to tikeli bango 5 mois de préparation bo se préparer sur les plans financiers et puis na ba bilamba bien pour biso to beta ndule ato la lamba pembe obimi boye soin okozi papier mouchoir ba biso que mais tu as fait tomber ton papier mouchoir. Parce que ceux qui ont plein, ceux qui ont plein, tout le monde a ndeni quoi c'est logo. Te ba komona parce que kone za ba cadre. Ba goloa oyebi ba fanatique à faire baza bato baza na manière, bato batanga, bato ba raisonner bien bato ba lukaka balar. Vous comprenez donc j'espère que Tokocha TV ba écran géant na ba libanda, ceux qui bato dit qu'on a libanda peut to cheli ba écran géant. Parce que tu as double stade de martyr. Double stade de martyr. Tu clôture on peut si là. Parce que double ndeni le 24 et le 25. Tu as dimanche samedi. Ti dimanche na tombe. Ndenge wa beta double Zénith na Paris, ma Zénith si là. Oh pour le mais bato bazo le baté papa. Double stade de martyr. Double stade de martyr faire à Robert et je pèse mes mots, j'affirme ça. Donc tu banya on samedi puisque tu Robert stade samedi. Ti dimanche na tombe. Donc bala na stade Tilobi donc on a ebisio bana Luanda baza mobiliser na ndenganya parce que na ndenge tango zaki na Luanda wana sondage ya makambo stade des martyrs pour na ba congolais ou ba na Luanda ba shungu wana pe bazara wana est-ce que batu baza pina motivé pour na joindre il y a fait raison baza motivé il faut yeba que Luanda des amboka ya bazombo en réalité baza ba Congo ba congolais bande wa ba feri déjà donc on m'a tout qui taka oui beka raison net faire azobuna na ndako na bango maman il faut aswana no minu po batu mususu ba ya kosala ma mususu donc ba ngambo kuna Luanda déjà mobilisation ça totale maître Moussa Mangi et puis ba Judith la dona bazo kosala musala pepele ba pato ba kota ba kanfonfu batu net ba fils mayaya fils maya patron l'acheteur de diamants la 4 à kanfonfu akoya wana na mobilisation na ye d'ailleurs kutu ye banderole déjà c'est to zo matisa ngala mingi pour la soutien ça c'est banda qui kala banderole uti ba États-Unis bamba na moni blachard et tous mannequin la fois propre na 4 Amérique amatisi banderole bana mbiza ba matisi déjà ba banderole donc faire à cause de ce bilingue ya ba concert à partir du stade de martyr. Double stade de martyr. Double stade de martyr. Tu rebelles en samedi, dimanche na tongo. Pour ma maman peut si là, pour ma maman peut si là. Mon nouveau attend à bête double Zénith. Et puis que si là. Bah toi bando bête Zénith, moko. N'entends ouais double Zénith. Ta. Maman Zénith c'est là. Yo. Nemo la fikine. Oh yo wa lisusu maman fikine en bien maman Zénith en ouais attend à clôturer parce que événement pour pas mon appena que aux star. Il faut mettre en double. Mais nous quand on molo tout sur par rapport à stade des martyrs wana, ils ont 80 000 places déjà n'engi bat vendre la ka. Suko pour la pelouse wana beaucoup bomba pe pelouse, place VIP Rosalandé ni ba stratégie pena pour na concert wana Rosalandé ni. Déjà ma pelouse boti wana mino. Ma pelouse boti wana mino. Je crois pelouse d'abord on mo za na shirt. Namona na ba terrasse ma ba tapis wana te yao zela nanu so ka mato cha on likolo na esani bato ba koyela ndule ba koyela pelouse te
Pelouse coûte combien? Bon, bah, sauver Babyloko, il y a pas pelouse. Pas ça, pour faire assomme loko, on a somme à Babyloko, on a 18 millions, il y a pas pelouse. Oh, mais toi, solo là. Toi, solo. Si vous faites un Range Rover, oh, il y a en 2022. À Tchao, on a marché, on a somme à Babyloko, il y a pelouse. Et ça, il y a un stade de martyrs, délégation présidentielle. Parce que tout le monde est à la Sanga, on a place à VIP, bateau bazaki par exemple en économie, 2500. Qu'on a marambouane zate, faire un concert d'abord pour le peuple, pour la communauté, à manka bangoto. Concert faire à Kobeta et qu'on a une délégation présidentielle. Et bien là, on va concert, on a une délégation présidentielle. Net mutu comme robo ya président, c'est quoi, bah signal, bah sirène désolé. Oh, t'as la boy premier ministre, t'as la boy, t'es maman Denise. Mais il y a faire et ça. Parce que maman Denise, on a posé au Kalibanga en live. Maman Denise, maman. Tant faire à Royemba Bongo, à Rochaboy. Bah tout ce que Denise va usar. Ah ça la tête pour la nini. Et ça qui tire en bas, il faut soutenir. Il faut soutenir. Il faut invitation et comme avant. À la première dame. Tout à fait. Mais na isengo mère azaranango. Na cause la proche de la population. Je pense que Fazal. Oui, on l'a appelé Moïse Mbi à Rosala Pamba. Il y a n'importe où tu as ma solo. Parce que faire avant banda nous les stade de martyr, il faut prier et banda. Prière on a Moïse Mbi. Mais pasteur on a biso on a pasteur Moïse Mbi. Il faut pas na betel baya mukolo on peut les sous parce que tant on va livrer concert cantique. Bino lilo baté. Lilo bandé. Ah papa. Ba tout ba yibi faire ego là. Pasteur Moïse Mbi assemblée là qui pona ita ngazali na prison. Donc, tu as un problème là bas ça na mais oh ya biso za pasteur Moïse Mbi. Oh, il y a biso. Nandule. Akozala nandule yene muto ko banda prière avant stade de martyr faire banda koyemba. Yo nande o mona sikoba maman Denise, o mona sikoba David Mangaya, boss lead. De o sentir bena ba odeti sibambe femme d'affaires. Wana ba konzi ba koya papa. Wana za conseil ba konzi. C'est que na mona da ninge ozela c'est que wana ba denile si ba ozate. Mais wana za conseil ba autoritaire. Tant bena ba facha avant na mngwende na yesiko. Maman Denise, nyakero, maman Denise, motema ya fachi, béton. La Bible, faut avancer parce que faut topper ça rappelle bateau elengi, nabi que bakbala na biso ba gaulois ba gladiateur. Nous on a challenge moro o lelo lamba sauce. Toko mawana. Mais ngana liaki na annoncer ba fanatique ya faire. C'est le moment déjà ba bana déjà parce que tout ça déjà na veillé déjà. Je comprends tout ça déjà na veillé. Ti aussi là. Baka ça d'abord bon habillé. Baka ça bon habillé. Billet sauté comme déjà ka la mingi je crois déjà février. Toko tcha on va prix ka ndenge ka prix en bwengi. Prix en bwengi donc pour faciliter mon truc. $1. $1 pour faciliter mon truc. 2000 francs. Aya. De $1 c'est 2000 francs. 2500. Pour ba tout baya bandule wana pour. Eza sous-te que oh te oh ngai faire beta ki nazaki te. En fait tozo sala yango po mutu tout. Ayandule wana ayo la bonne musique. Maintenant yango biso net ba biso ba bugo de la poste tozo la tête tozo melate. Parce que tozo na prière de jeûne et prière. Oh. Et ko si la ti tout la jeûne et prière to robeta ngo 5 mois jeûne et prière. Tant que Jésus a oué mon stade de martyr, on va parler en langue. Toko loba langue papa, toko parler en langue. Mais Jésus a soyembati. Toko parler en langue mkolongo. Mais si on a le Jésus-Christ de la musique congolaise à Zoyem. Na lobi boy. Stade où utaki oleka. Il y a les bosses qui redémarrer, bosses qui retourner, bosses qui tindi qui amo ba cheba piné et na ma campagne. C'est que oh les pas de jouer. Est-ce qu'on récupérer un na ma campagne pas zongi ça on place ça là. Déjà na pesi ba kolo tambiso wenge déjà ba salutation. Ba on va redémarrer qui parce que biso tout au long du lokolo ba wenge. Ça c'est vrai, ba redémarrer qui là qui c'est pendant que redémarrage. Mais l'erreur c'est Talingait. On est à babé en stade de martyr. Donc ça c'est comme Makila. Martyr on a déjà Cassio évité. Martyr. Martyr est pour nanine. Ya ka Makila. Na invité ceux qui va vrai sens en français, je sais pas. Martyr, tu as la stade des martyrs. Déjà c'est comme moko boye, yo ko longa capitale na kishaso tina na mbujima eta. Ba ko lingata. O longa martyr. O kendo chango wapi? Na ma campagne. Na ndeni.
Parce que tu vas pinette. Mais finalement ils ont ça démentir on a monté bien si les affaires. Oh, Non, tous les musiciens 5e génération, bah yo beta ça démentir sika out. Faire ça la mambwana kala, faire ça la clip na kata ça démentir. Mais tout solo là. Oui, mais clip premier nzembo faire ayemba. Vita imani. Na oh Nelly mwana mabe bana mabe baza bana mabe bana mabe ba tout mabe to stade wana bana mabe nandeni baba mais baza bana mabe balimba ignorer grand frère mutabanda idéologie mais grand frère tango benga grand frère pona yo mais artiste na biso congolais asala clip na stade des martyrs za mabete ko sala clip na ko beta mais ko sala ko beta abina na kata stade asala clip apesa image donc yo ko beta lisolo ba stade des martyrs et parce que fait ko la beta de la stade des martyrs clip a beta clip vous comprenez beta clip et mon nana na misa batokene et ça stade des martyrs série wana ko tezaki Kamanyola série wana ezaki stade de Kamanyola parce que sport au sali ba kota côté bel na stade des martyrs ba image wana ba te beleza événement na eza événement to sala na ba francophonie on eza ba kala série faire ayema na ba stade des martyrs c'est la francophonie ayemba de lo ka segeza wana déjà nazo mona on déjà faire beta ka ndenga beta na nduli parce que bo récupérer stade na ma campagne na ndeni neza wa ba cheki ba pili yo olongole loko za na 24 communes stade des martyrs est entouré na 24 communes olongola ngopo ke ndo chawa na commune moko boni ko ignorer teke umbuboyi yo monteke ba teke ba sepelite bakolo king sko muta ko beta sko za mwana mabele teke umbu yame ke faire za teke umbu faire sko au sala nini pour na stade pour ba redémarrer ki ba biso tozo purifier yango nanu ya liboso faire ko purifier stade depuis na cadena seli ça c'est purification il faut purifier parce que bato bakufati wana makileza wana ta faire royana cadena à purifier ba purier l'église Moïse mbi assemblée faire ayembi to parler en langue to ji cadena to kangi bible ça de mentir ma on va sili autant bokanga bongo baninga o bazoya ba doubler stade nesi nana robeta lisusu elo rapide héritier robeta fali pazoya elo ga malongeza te mon frère tala to buka ka soso mukuwa te to tshaka ko lia de non esprit soso ko beta ça de mentir c'est bon mi obetini Fabrigas Pazo elle sous deuxième etalingaité papa etalingaité muto bazoze la bête stade de martyr c'est ferré to koyana cadena avec bible oh mais nazo la bible comme yo les sous mais parce que Moïse mitan ko banana une prière a bête prière to tanga Matthieu chapitre autant papa to silisi après koyembe banje pas faire biso tout ba fanatique ba to yo kandulu to parler en langue kuneza parler en langue. Quand on a ça de martyrs, on va parler en langue. Point barre. Les restes sont étalés dans mon Jésus chante. Mais quand Jésus chante, qu'est-ce que vous faites là-bas? Il faut parler en langue. Est-ce que les Gaulois sont prêts pour l'événement ou le 24? Les Gaulois sont partout d'abord. Et puis, tous sont motivés. Ils ont mis peine ça de martyrs au bêta en juin. Promotion bani de en janvier. Quel ils allaient battre bazana yango? Et puis jeûne. Jeûne et prière, net nga na lia rasul te monter na konda depuis Luanda. Depuis Luanda jeûne et prière papa, nous sommes motivés, je te dis, il y aura plus un autre événement sur qui biso de ça l'événement. Donc ninga boy, ba Gaulois, ba gladiateurs au bana poto, est-ce qu'ils vont payer les billets pour venir à Kinshasa pour cet événement? C'est quand on a koto yo yebi. Ba fanatique le plus ba to ba kana la. Tingana lingamna yeba parce que ça mais ba koya ba ni kayenga déjà. Excuse ba ya ni kayenga déjà ba ça déjà na pointe, ba blanchard et tous, ba trésor pembele mbatable ba na ngoto. Vous comprenez? Ba to ba koya ba to na Afrique du Sud ba docteur Chico. Ba koya ngana betelo lisolo tina ba to akanfufu. Ngabna pour ça challenge c'est quoi ça là ba billet ba réservation, il y a ba billet muto na la poto a somi billet pour le mois de juin à la Kissina réseau abina oya pour un concert à faire automatiquement ko kena poto te yo kena poto neni kena na ba province a déjà kena na ba ngana betelo li solo ba fils mayaya ana kanfufu acheteur de diamants jeune patron fils mayaya mutaleke na kosoma diamant na kanfufu azate ba ebele ba aventurier kuna na ba kanfufu ana ba na ba on a l'art. Mais fils Maya est jeune acheteur de diamants. Azo somba zana bala rebelle akoya avona la délégation à bataka fufu. Yena na papa na ye puis grand frère na ye propre et puis ndeko na ye et puis munene pe mutasoma pe diamant munene Steve Lufalanka na kati ya kanfufu.
bakoya na concert à faire uyuza mutaba wewe wape na wana kutu wana balezolezo wana posana yo ebi wana balezole wana pena ilika wana pena ba masha momeno wana bana betu nengwaki na baona na nini na aéroport yo yebi do wana vanda kimia do ba wewa ilika na ngepa na bango deja faire ke bana mystique a fumi pa ko ya pe akoti na stade na ndenga moto ayena wewe wape toko bana koyembela wetu wa bakaji bakole tokuya kujanga chila we wana yena moto black te eza événement du siècle puisque tous un événement ça mana mboko alina forema na événement ça de matière à faire événement et c'est to kamatika dena choko to kangi allez to ça forme na 20 mai l'affaire peut dans ça de matière point bas papa omoni na babilo ko to esalemi na mboko o revendre pe bo hotel le bon o concerne ni abetiko o concerne ayembi nini neti yo concert ya héritier watana bo mona ki on nazalaki na Luanda à distance musika ngako tukuyo ebi Luanda eza problème ba connexion le mona vide le mona soki mutu neti yo zalaki kutu na mona ki on elongi moko job OK image zaki bien te papa natalaki en bien te nazalaki na Luanda na mona ki en bien parce que ngana kozana na posa na mono en live ya ngamu après boya ko sala ba commentaire suka donc c'est que yo ba stade o eleki nazalaki te d'abord quand on a okendo ça nini na ka fanatique à héritier te mais je suis l'amoureux de la bonne musique ce qui m'a rambo bien ça la kanani na yo ka na musique mais na yo ke kiamote tina ndenge to kotana na bien te rien baba ya okotana na Luanda papa yo ina miel de son to zana miel de son abi miel de son kimi héritier watana bien sûr yuzaki wana eleki nde ngana zaiko wana na monika biso to komaki avant Fabregas ba yakin zela mo na héritier watana ba ke ko fana na hotel bango to ba bengana na hotel ba bengani na hotel héritier ayaki na hotel ba ko hotel baboy bino hotel na hotel na 3 étoiles na Luanda na ville à Marthe OK c'est ça hotel ba konzi ba ke na vendre baboy héritier baboy Fabregas ba la lycée jour moko lobi na tongo ba bengani el susu na ebite soki batambola na manduke on est la vérité c'est le solo vrai ngana zai na Luanda na uti Luanda tu miel de son là miel de son ye alala ki na Marthe et na ville Alice hôtel a bien hôtel a bien pembe ye ba bengana ki ete ya zai na hôtel ila ye mais bango ne ba lokumu yo ebuka congolais akoma na hôtel bomundeli mukolo hôtel 3 étoiles abi te pardon soki batambola manduke soki batambola na bambeli ngana yo to yebiti comment les individus na yebi wa bako bengana na hôtel te papa muto afuta mbongo na ye moko boke ndo bengana na hôtel ezalaka te et puis ça munene na bongo ba star ya munene na mboko mutu balala batika ki ala na hôtel bala liboso c'était Fabregas tant Fabregas ayaki avant parce que moi je te dis ce qui est vrai en fait koya héritier atakina batuna yebi héritier ko tayaki makolo ye na avion akiti abandi kotambola makolo na ba fanatique na ye Fabregas pe atambola makolo te tango ayeka mbala moko mompe na kata moto na hôtel tango to komi na hôtel c'est que moi j'ai compris tango to komi na ba na hôtel il paraît bata Fabregas balobaki ke ayate ayo sala mubudu mutu moko ko ya na batebele ayo sala mubudu tango héritier komi ba bengani ye papa babengani ye na bafani na ye na ba patron na ye bakoti na car nous ndembika excusez so tamba bakoti na car bazongi na tongo Fabregas batiki akia beti deuxième ndulu na ye azongi bo babise awate awate yagi umenga yuzaki wane awate mais je te dis ça qui est vrai awate bakay ko lokele chambre hôtel musu c'est pas ba fanatique na ye OK na tongo basisi ndule héritier watanabe azaki mutuka de Luanda ti Kinshasa te yazonga na avion tout le azonga ki na car futu lo bamako na mndengeza héritier watanabe azongi na mutuka ti donc azonga ki na mutuka azwi mutuka Luanda ti Kinshasa poani je ne sais pas ce qui n'a habité parce que kuna avion akona ezalaka boyo ekendaka 2 fois par semaine c'est-à-dire samedi na jeudi tellement jeudi les déjà c'était prévu à visa billet ya samedi mais atalaki que na samedi balinga bazala 3 personnes na kata car
N'avion. Miel de son. De Fabregas. Il y a peut-être que. Parce que la sangana. Des lois Et ça là on a suivi notre confrère Claudicia, couleur tropicale, Wayambaki, Papa Chéri Binadam, Salvatore de la Patrie. Apparemment le roi débat aussi il y a pas dernier fils parce que mon compte ça va Wenge lobby dernier fils il y a clan Wenge c'est fait rigoler. Mais on a kin et comment ba comme ça héritier Watanabe dernier fils. Tant on a vu vidéo à Salvatore. Et ça les yonde. Et ça juste qu'un rappel. Un rappel à Kamukili. Merci beaucoup n'a pas chéri comme toujours. Il a toujours dit depuis. Ça c'est toujours des rappels. Il les rappelle les gens que voilà. À ça l'Obama Ramboyo que faire à sa dernière fils. On n'a pas on peut pour eza et l'autre te revendre là. Mais le quoi les a rappel. Batuba kanga rappel wana. OK, etika la kana mutu. Etika la kana mutu kaka rappel. Okay. Merci beaucoup na papa chéri puis balle de match qui toko wapi. OK. Voilà, toko vendre le débat wana. Concerne biso Virginie Manganga, na Côte d'Ivoire, on habite sur Azongi na Kin. Ah bona. Batebele balobi ba Gaulois, batindie ba Gaulois bazokote la ye ezalaki mission batindaki Virginie Manganga kuna tozo ebatemu kwa tombolo yoza Gaulois. Oza vaccin ya makasi ya faire rigoler les padres ni kaboronina koyoka que artiste alanganze monabiso fali nenge batu ba lobela parce qu'on n'a pas vu jusque là moi personnellement non na moni vidéo fali te ndenge Virginie a lobi akola ki soki za bongo toyebi ndeni to lobela soki za bongo te toyebi pe ndeni to lobela parce que koyoka mwana mwasi aleli a déplorer nenge artiste a fingi pute maramwana tout tant yoyoka ki yango isala ki onde. D'abord je ne sais pas Virginie Manganga travaille chez Ferrité journaliste moko oyo collègue na yo yebi na mboka oyo asara na antenne Virginie Manganga batinda ki ye na mission de service moko te na kata jet set ya Ferré akendaki na ba séjour na yo akenda osala ba reportage et à fin de l'année ndenge bamboka mutu se fetaka pour ya kocha na chaîne c'est une envoyé spécial et antenne A vous a créé votre antenne A ko déposer plainte contre un musicien congolais donc il faut ça maintenant société antenne A atini journaliste na yo ke ko menacer yo il paraît aux andeke aux aigle azara likolo na mabeleta tant yo pumboy dikala kuna likolo oyo ko bundisa tina mama ça fait mal. Ça c'est pas la première fois. Abundise melia na mboko. Mise moko na yebite soki oza soki Goliath, soki oza makasa ngwandeni soko so boma Samson etinyoy. Ko bundaka abundisa Emelia na mboko. Awa ke ko bundisa Virginie Manganga. Toko lo baba wele nini? Perique. Bo wele nini mobali? To ba nini? Bo wele nini? Perique n'endeni. Mais comment yo e banana ndeni journaliste na chroniqueuse. Et nani chroniqueuse na musicien. Musicien pe ya munene. Bobundi. Et puis bobundeli wapi? Na hotel. Là mususu ke ba yoza na système kaka ya kibombanda. Oza mahamwa kibombanda yo faire ayemba ngo déjà. Kibombanda neti ya. Et loko esali bango babunda kibombanda na ye, mobali na ye, alukela ye. Papa bitumba boîte de nuit mobali na mobali so bazobunda yeba ke na boîte de nuit ba welele mwasi so mo basi mi bale bazobunda na kata boîte de nuit ba welele mobali parce que hotel ne ya hotel ba welele nini ba welele mobali ube ba welele nini na kata hotel coïncidence wana yeko sama nde so ki ata na flat to linto comprendre que flat ou appartement tout ça pour ça mais hôtel boke ko bunda est-ce que peut-être solo eza solo ma ninga na pamba te Virginie azo batafa na créer les gars mutu moko boy tu au moins tiba yoro ba comme koloba et ba ke za solo balingende ba kanga image parce que jusque là on l'a pas vu parce que ceux qui hôtel peut na limiter hôtel on peut ça a relaxer image wana a relaxer image wana puisque Virginie atindika ki ngana yebisa ki Virginie soit ata mino na sexe parce que yo papa Virginie a moi si image a bon ba ko la ça montin
et puis bakobimisa yango te parce que là moto soki babetaki bibote pas Virginie aza mongala Virginie mongala bangala bayeba kobunda faut que ça attention na basa bangala là moto abetaki bibote makasi ndenga tindaki kiyo wana banini akokinda pesi mbo na hôtel na ba caméra cachée babimisa ba vidéo wana te. Mais tout ça ce qu'on analyse alors les padres ni kaboronina ni ngatambola na maître Jip bilanga makofi bongo na staff mobimba Falipe j'ose croire Kocha faire na makambo na te faire akobunda te ba benga kaye papa te na lobi ko bunda c'est un homme qui se respecte au coin. En fait Virginie Aleka ba bureau Aleka ba maître Tia Simba net ba bureau net nani ba Jinoliaki ya bureau un musicien Fali ne faut pas comparer bureau na ba mikala ko comparer ba bureau na ba mikala te yoro boko tanga na makambo te za makambo ba congolais. Oh, il y a des Congolais. Burundi. Il y a des Burundi. Et bon, il y a Congolais qui sont français modèle. Français mabe, lingala mabe, soit le bas lingala baluba, il y a bakanja, lingala batandu, Kikongo, soit il chiluba. Mais tant qu'il y a lingala, ils ont qui n'est pas ouest africain. Congolais ndeni. Atako Amadou Djabi a joué combo ya Amadou Djabi. Combo ya ba ouest africain. Mais lingala là qui s'appelle qui Congolais. Opena Congolais bongo yi. Mona classe na bango nani. Kokota makamba ba Congolais pamba bango na bambutalika papa. Il est temps aujourd'hui c'est 2023. Kala mingi te to sala élection. Ngala ko senga l'état to banda recensement. Yani. Kasi ya batut. OK. Photo banda recensement ya batu. Papa, j'espère que ils ont postulé. To voter yot. Faut recensement. Il paraît Yoruba comme Muluba. Oh tambu. Mboko ebi lokota il faut tester na boso la chiluba sogi te même omoni muluba soko tali boy o comprendre muluba mutete so tali boy mukongo so tali boy o comprendre kaka des visages te il faut faire esprit à kimbila pour la race quel mbila azaka ancien kadoko mutaka na na mbongo c'est Kabila le père basa bato bazwa bango batamikuse baka na mboko yo ebele batikala bele batikala Alex biso mwana classe na bango chez bango wapi na Congo awa chez bango wapi mwana nchiki na atanga wapi papa omona mboko oyo ko bato oyo bafinga bana mboka ba congolais te bambouya biso bakota na biso na kati wana po bambouya biso situation biso na biso so to bomani etali mutu te mutuma komeli ngai ayibisi ngai ningo koyamba mukwa tombolo tunaye Ninge ken piana satarara na nika boroni na les padres yo mukwa tombolo ou réagissera ndenge ni to décision na bino to makambo na bino bo pensera ndenge nini parce qu'apparemment le roi net mukwa tombolo kokara ken piana makizembete na pesi mbo sika za na Belgique ya kokwanga aza na Belgique mais na uti wapi ngape na fete wapi na Luanda Luanda pe za pe na ba noba mikili Luanda pe okobala shungu toke ne poto je vais aller faire quoi là-bas tous ceux qui sont en Europe le biloko to za na kati ya Europe et ça wana na Luanda donc différence c'est ça que accueillir atiki mbutalika kunde menga na fetali bana mboke bongo mbutalika e bongo Mumbai na fongo se bango zela Dubai na zoke kwenda photo ka Afrika bango pe bango mokete le patron de l'imité Costa Couleur patron ana pese bambota to Chesco la fouine yego te défaté patron Costa Couleur mbala bata Barbara Mazerel honorable de Mumbai ya basala bino nini basala kabal ya kufinga fere ko négliger fere net faire azate na mboka oyo net faire un musicien te mais aujourd'hui banalise kenda wapi babola na babola est-ce que la promotion les padres brosala to la conférence déjà il faut y que c'est lui qui est avec nous et banat au monde de toi boye ou azana biso celui qui n'est pas avec nous est contre nous aucun lobby il y a un monopole stade de Martyrs il y a nani il y a nani il fallait qu'il y ait banda on est pas musicien na bango ba komisakati ndeni ba ishwaki communication était nulle et puis basate ndeni ba ishwaki il faut ba lo ba bila bato ba kofaki bazoko kolobati keni mpana nani yaya
est-ce que bangonde batia bangwana baza na monopole bino bozate tango lobi ke no keni piana lobi e bongo yo wa journaliste net paye yo ko toleke na mayele pour ninte yo za na monopole ya koloba makambo ya besalam ke makambo buzo besalam ye aza nani monopole akoza na monopole ya famille na bango ya mamando lete okay abana nan mamando ya monopole wana chez ya na bango oyo asala kabisala sana bana basa batu oyo azaka tantôt lesbienne tantôt lingaka babuchu Angel Mazembe soki mazembe ala soki alonga Londres ya kolinga ba petit en France mabe alonga France akende na Lausanne mabe tout ça ils ne sont pas stables voilà même la vie privée mais oui ils sont pas stables ba mbera baza basa ça va dans la vie privée d'un j'en sais star il faut baye bakabota bana combien azana nini azana mutuka nini et puis abal nani et puis abot sina star baye baka star azana na vie privée te et donc ça biso ba congolais to bakate star on est musicien et za la footballeur et za la mutu tout ba bengi star azana vie privée te puisque biso to za na pona ko sala lo analyse obotana nani c'est mec na bino nani chez moi star o nani asuba na mbeto o nani andoki il faut ko yeba yango puisque biso musana biso star il faut ba sala ba analyse to mona on ba Zidane au monde pénal le Canal France et vendre boy bandi Zidane il a des enfants il a ba bien rango fashion police c'est ça on a pour enquête ya ba star Moko Tombolo, toujours avancé mollo, parce qu'en cours derrière le temps aussi, Bill Clinton, machine à remonter le temps, à longue dynastie. Batebele bakomo banga, même soupe banga na bangote, comme on a ba bras de fer entre Bill Clinton, Cléo, jusque l'affaire n'a rien dit. Est-ce que parce que na début tu qui charge animation la dynastie et c'est pas Bill Clinton. Bill Clinton n'est pas soutenu. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, on a 32 ans. Jusque l'affaire à l'obé l'autre. Toi, on a 32 ans. Ce qui est le mot est long. L'ingo le batte que vous voulez aller soutien, on a vu nos mobile. L'ino mot est long. Et que le bel 31, c'est galou anani. Est-ce que Bill Nde a un patron, il y a dynastie? C'est faire qu'il y ait le patron, c'est faire qu'il y ait leur patron. Na normal, sans dynastie, faire patron de tout le monde dans la 5e génération. Avec dynastie, faire patron. Bill Clinton, c'est là. Bill Clinton, a quoi que ça net nini? Ou a comme sa dynastie danger. Bah bien, même peut battre bien la carte dynastie. Bah tout nini a même va bien. Bah prêtre nini. Oh ye Bill Clinton a quand même. Bah prêtre on a ba batina ra potote. Parce que des années tous années quand na Congo ouais. Bilo ko photo ye baga yango ngayo ko tunana posa ko lobati bila nde wona nga muluba lero moko na za ba réserve ochana seka e mo na zo chana se posa nde kona nga azama kilana fa to la clair na makam to zoloba bil c'est mon grand frère azaya ya o yangai makilo za na katsa bil eze pa ina ngai mais lingo lo bateke lokolo za ya na ngato samba ya même église te mwana mususu akoza na kimbangu mususu akoza na aseka mususu pe catholique eza choix na nga. Mais l'ingo le bâté et le col qui a la rappel danger. Bill n'est pas danger dans ce pays, mais je te dis frère. Bill a danger. Bill a l'église Léon a qui danger. Légende animale. Asa légende te, asa na cri morote à boaka ou ba mouvement tout ba copier, asa na ngote. C'est le coup to beta ba ko yimi ko beta tina ba orchestre tout. Il y aura beaucoup na Côte d'Ivoire à copier Bill Clinton. Ah papa. Paix à son âme. Na lobi modèle wana na ba fête ba ko yoka yote, ba ko benga na yo ba ko talaka ba to ba za na idéologie. Ba bien ka ba nani. Ameli bangi. Ba bien ba ona ba ki talaka. Ba za na traitement ba traitaka bango. Momeli jamba. Oliboma. Oyo zo sala munoko boyo oyo ne receveur de ba traiter bango ke yango mona à partir ya eloko koma ke moi na ngai akokoma musicien te c'est par rapport à ba geste wana papa yo botu mona na koma musicien comme goga Bill azwa vikana azwa vite fini ni aza papa au contraire quand qui tu sabine Bill mais je te dis Bill ba palais Yaya lero to solo belako idéologie ko na futuka KVK
Oui, que c'est le baboya qui a voyagé, parce que là, tricage. Il fallait qu'il y ait que des gens qui na soirée, il y a combien le 8. Il fallait qu'il y ait voyagé, quitter. À quel Paris? À quel Paris? Bah, son ici, je sais pas ce qui pour. Pourquoi? Je sais pas, photo ça, n'a combien de père mort na tout. Bah, tu vas voir que ne ba mikili. Yo zo le mambo ya yo ngana danger kana kin. Bah, tu vas voir que ne ko ça ba mambo ebele ba zo voyager, yo danger kana kin. To solo la pembe. Au monde to aboyo, Bill Clinton as animateur, ma danger te ko le kasele. C'est le salama abando bete kana. C'est le avant na mikili. Tu comprends na mikili pète même na boulot. Okay. Aujourd'hui on parle de celle, on ne parle pas de Bill Clinton. Sur l'actualité, à celle combien des émissions. Bill pas bien si générique. Et beta. Na combien na générique à Bill. Oh wa peso beta. Combien de vues? Ah papa. Actuellement c'est Céléo qui est l'animateur le plus suivi, le plus succès. Muto akobo yango azate. Ça là bimi si combien zo buna na album. Nous sommes en direct. C'est le coup zo buna na album abimi si combien ezo buna na album combien. Et buna album. 0 so kini na. Muko tombolo. Aujourd'hui on parle de Céléo, on ne parle pas de Bill. Sur les matières ya koye bana. Bon ça ndeni ba prêtre au Bill à même pour. Ah ça la prêtre moko ta même kuna. Au contraire faut te faire à fond la motema. Et loko sala ke ezaki chaud. Pressé ko kene pressé eza ko komate. Et loko sala ke Bill alonga na dynastie eza ba fête. Ba bonne année. O eleki oyo. Ko tongisa ka faire pamba. Oh papa to sala dynastie pesa ngambongo ko opia ngambongo na ngate bana ngaba ko fêter ndeni. Comme ça nazo za biloko na ngaba ko côté ko na bima. Donc c'est que nengi va pirater les balles ba dynastie za pirater Bill Clinton ta bima. Yende mutozi ba kiri ayibwaka ki na dynastie aye nango aye ko bwaka ngwe pa na ye abimisi yango. Voilà, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel, c'est ce que moi je dis que c'est manque d'inspiration. Parce que yo so goza grand. Biloko bwaki na moninga. Sika ko ka kunati. Kendo créer mususu. Yo zika même biloko obwaki kuna dynastie oye nango ti oye ko bwaka ngo na album na yo. Obinisa ngo pa avant. C'est que faire René Taboy, c'est Aboy Bill Clinton. Faire à lobby à l'autre côté, na dynastie tout le monde est remplaçable. Quand on déjà dit la cause à Boya qui tochele Phoenix, azo palo la collègue na ba popo miyake, na ba ndani wana tout ça. Na dynastie tout le monde est remplaçable. Le rôle yake est tozo kene to mbia mikaye wana. Oh, eza bongo, eza dynastie. Dynastie eza famille. Bon, on appelle brigade. Brigade ro yaya. Voir wana likele. Dynastie ezo senga ba vakum neti ba faire. Vous comprenez? Donc frère, tout solo la pembe. Bill Clinton azande kuna biso aza grand frère na Betty Mabe. OK. Ye tango basali projet na baninga. Okoza biloko na ya obaka ngo cheyote. So disait aux grand, créer biloko mususu. Sowe comme yo papa apesa ngambongo ya dynastie, soko pesa ngabana na ngaba ko fete ndeni babona ne yango ifona sombe bana ngaba plan ba tout ça pour ça. Parce qu'il fallait faire rappeler ces mots. Ce qu'il fallait rappeler ces mots à taillon. C'est ça. Mawa, yango zo la kisapenda ke mboka na biso muninga ngana legana na mutu kana ngaya na tamba magolote. Mais au moins batu baliki na teva mbange bele 100 on a la danger to feta kana na kina wa. L'air mususu za na mimoza, l'air mususu ba rumbu, l'air mususu soki wapi. Okenda na ba chef lord ko tshaka ba nyonga ba makaya ba bitoyo. Pamba. Batu kaka ya Kongo wat. Musana ba ko ke chef lord. Ba mission congolais. Nyongo. Ba animateur à Congo, ba kenda ko tshaba nyongo na chef lord. Pour na signer foot. Tunangana tunayo. Bito façon relève bito ya nyongo na chef lord. On va finir bientôt notre entretien. Dans un monde la vidéo zo tambola. La bizorbi hein. T. Wanto ya. Nous avons à saini. Bon vous avez saini. À ça l'affaire na ya. Bien de moment où ya bizorbi na dynastie. Kotangela ngai ba. Nous avons longwe. Papa. Botoni à l'obini. Agafé. Botoni à l'obini. On déplorait trop. Azolobani. Bon PC espace té, makambuté. Netina ngana opese espace. Ngana mona musala. C'est que une place on a tous les cas. Tous les cas. Tout est sigo na. Parce que on a linga tout ça là. Tout ba nangono awa. Ne yo bande pe stade. Na bi ki yo lo baka trop.
Mais na évité son la danse au bina après. Wana Tout lamba sauce non. Na robine là on a ndenga moto acheter. Redi Monteke, on va clôturer bientôt notre émission, mais on va clôturer avant ma dédicace na biso dans l'ingasiko to telema, to la mano sauce, nata la sauce na ye. Na nga soke za sauce nini. Bata la biso bata loba. Pour nga na lamba sauce, yé pas lamba sauce. Pour mikolo tout na so biso. Non pas de exact non idée ne outsou. Pour moi la référé capable de faire tout ce que les musiciens. Animateur va créer les sous-titres. Faire à Rosala tout au animateur à Congo ba Rosala ga yete. Faire à yemba oh le gaba rota ba ko la mabe. Botuna kite je sais tande ko la poye ba kite que ça c'est interdit. Faire mutabara biloko wana. Faire mutabara biloko wana. De faire aza capable, de faire aza animateur complet. Aza musicien complet, aza artiste complet, aza star complet. Mais Robino Mundi Bois. C'est quand yo laisser les morts enterrer leurs morts. Ah, tu as une idéologie bizorbi. Robino. T'as la bizorbi. On a quand même Robino à lobby bon mais on a mis faire déjà na banze muna kala ba. Azali boma. Azali boma. Encore Mikolo a teli. Oui. Encore Mikolo a parole sur ba yambi a parole ba choko. Mikolo a zongeli te fait pour mona ndenga comme. OK, zo la yenzoto. Conseil ngai à rejoindre. Ce qu'on a zo conseiller atika choko ezo la yenzoto. Robino. Oui. Musicien, il faut ça en moi santé. Papa, tiens. Ah, mais t'es clair. C'est que abotama prématuré. Oh. Oui. Vous m'tapez ma botama prématuré. Mais tu le bandeni papa, mutu OK na poto ya na paquete, o ça sport ya na paquete, lokote. Et voilà les autres. Atika pena ba maman mikolo alinga wana c'est pas normal. Bazage mona ba maman na e. Et bon yo ye bien moté. Conseil ba, tout ça na maman ba conseil. Toi fin de l'année. Faut na conseiller na petit nanga Robino que atika kolinga grand frère na si yo bien jinanga leader Robin leader ngana leader ngana na boy na leader papa asala orchestre ngana sala rapé o moninga ba play ba beta ki na lwana ngana beta ka na ninga émission na chetige na palanka baza ba petit na biso na masolo biso tanto zo le ka TV Robino azo bongisa ba réchaud et passer léo c'est roi ngana zaki na selo scam Robino bongisa réchaud passer léo. Mais ça qui réparateur était à réchaud, il est bien monté. Baza, au moins il devait go faciliter batu. Conseil na zo pesa Robino ezaki, atira kolinga ba mama mikolo. Baso ya yenzoto. Ba mama zo linga wana baza ba balekina mama na âge, eza bien té. Baso ya carrière et sili. Tu as la preuve. Mais je te dis ce qui est vrai. Ba mama linga wana mikolo na kalemi wana. Ba kosa yote papa. Ba dame yenzoto. Conseil gratuit zaki atika kolinga ba mama mikolo baso ya yenzoto tala ngenga lobe bon lobe faux hein Théo bon après moi personnellement na ito bon quelque chose à propos mais on a bi faire ba biloko wana sala asala kala tango asala kutu yana yebiso ke bangambo ya ba petit wana botseka na bi ndongo mona Robino raconte faire na yebaka vérité alobaka vérité bon selon lui alobaka vérité pour la Robino héros ah tout ça na idéologie bizorbi eza minute muke mais il y a album lamba sauce qui fondende est sur la moni oui que la moni challenge la moni type moboui en fait asa infirme bazo bina na ndenga kit na chaise roulante bizorbi te ya suka na son ridi zonga caméra suka na son bizorbi tombolo la mano sauce so ngana bina la bina sauce na nenga chiluba c'est à dire sauce ba chango chiluba loni sauce ba chango sko mutombuji sauce sko ba ko chango ke ba pe chibela bela ngasi bona ko ngana ko lambela bina sauce sko na nenga chibela to lia raté yo lia ka chibela bela te animal domestique yo lia ba lia ka nyao eza domestique te côté to lamba lamba sauce la sauce bizorbi balobi bizorbi tout la manon j'ai dit on a bilisinga bizorbi en pleine émission tout la manon sauce pourquoi tu as mon son te remettre ça moi est-ce que sur je son à YouTube et son ya muke je ne pense pas que vous au moins ya moulaye mais son ya muke te ngamo la robeta lamba sauce bina sauce lamba sauce bina sauce kamula sauce lamba sauce lamba
Tala siko faire avec bina siko bina bini. Yo. Yo. Lamba sauce, bina sauce. Na émission des gars. Et là on bina ko le kayo. T'es rien. Papa, biso to za ba bina. T'es yoka. Tala no. Lamba sauce. C'est pas papa tu connais. Mais bien. Là ce qu'il fallait les bina bongo. Il faut ndende. Ma sauce, bina sauce. Ah, population za muke. Nana ça pena. Po e mongo fo. Là, ngenge. Mobini yewa moni mwana mbali fo ko bina bongo. Mutu mutu za mona pena bandi obina. Lamba sauce, c'est sauce. Lamba sauce pena. Lamba sauce. Ah? Oh papa. Mususu pa wamona pe abandi ko bina. Lamba sauce. Te. Wa mabina mamibali. Osa tepena. Ra. Geta. Chon. Wa. Toka. Kon. Tika ko papa tika. Te, yango moni te. Esa mabina ba mibali. Mwasi nda ko bina na nenga kibomosi. C'est dans stade yango na yango. Exclusivité nango ebina. Est-ce que dans la 4 dynastie volume 2? Kasi yango nde zo la kisapela ki. Micra bile, bomamba bile. Papa bila za na pe mate. Bila na pe makona susu te. Biloko bila baka ki wana eza bilo mwana kongo apesa ki. Netige ya stresa kuna te. Oya mibale ye wana koma na ye le padre. Lombo ye mangote. Yo e bien ngote. Eh bien wana bien. Obitake Lombo eza bilo ka Lombo. Au contraire, écoute, tu as pourquoi? Droit d'auteur, droit d'auteur, la vie sur la bloc à Pamba. Famille à l'ombre, les allées au Cambon et Nana. Tolongo, t'as la monnaie à Bogo. Tolongo Yang. Bila Sukande, Nisko Mon Naïe. Et papa Naïbiso Kazaki, il est une dame, la famille à l'ombre, Balinga son droit d'auteur na Sokoda. Bilo Wana, Bakiwana, Oyami Bale, l'ombre Yembango. Y'a un Tolongo, y'a un pardon, tu peux droit d'auteur. Tobo yango te m'écrit déjà lamba sauce wana eleki papa eleki ba album to bimi talaka ka bomo façon ba sala ba challenge na TikTok na moni Bill Clinton na bimi si ba biloko ba sala les challenge générique moko bimi soki papa rappelle autour Bill qu'est-ce qui c'est le coup to après on va sala ba challenge bongo ye. Ça dit que ce monsieur-là ne pèse pas. A so peser te na musique à Congo lelo, aza le sous-souté. Donc c'est valable face. Aza légende te. Yo posa légende na point te. Parce que ba te belé bo mamba brassard là ça va animateur belé ba brassard. Papa. Brassard le binina to comme idéologie challenge. Bimise lo mo ba ça le challenge. Parce que dans mon vidéo niveau etamboli na réseaux sociaux na moni. Bila un musicien à Congo, pasala ba succès à Wendo. Ah. Y'a un moninga na loba na kama loba mabe. Y'a un moninga na loba ki na koleka ka na TV. Na uti na balwa na nena bo. Naza na Portugal wa ya mabe. Oh, tout bien, comment est-ce que ta fiche? Ya mabe. Ya mabe ndeko nanga. Na yebisa yo, eza na challenge mo na Ocholanda. Car ya lamba sauce ya Miss Debbie maman sociale la puissance. La première dame naibisa yo lamba sauce sko ba fine bazo binela yango sko ngana zo mituna nana gérer challenge nyonso e ba fine bazo bina na moni père mo bolati cravate na veste azo bina lamba sauce bina sauce sko ya kiti neza mo bien moni na kiti bena ya kiti ngana mona kuna na batata mikolo ifo bina lamba sauce na bana mike ifo ko lamba sauce ngasko nde na ko lambela bino sauce na ndenge sko abaluba bo so na ndenge baluba na ko tolo sauce na chibela lonyi na chelo mutombuji ko ba kuna chibela bela pe kokota lamba sauce osko na ndenge chibela bela sko lamba sauce bika sauce gru lamba sauce yo tuki gre Ten. Yo. Sauce. Papa. Na ebisi yo. Bilenga fere lekina bilenga mwasi na mbetu. Kebawana. Pembe. Musique à faire so bachelo lelo. Odeti bambeti ko sala bongo nanga. Na banza ki oza repo. Mangana. Samba. Na bomo na faire amona na mboko. Nazoze la rande clip ya Sing Again na Cédric de Tokyo. Dega.
naomona clip wana ndenge Bon, on est 30 clips à marathon. Combien de mappa on a ça à quel Bon, tu l'as pèse à la capone à marathon. Combien de mappa on a ma maquille clip à Pamba? Donc c'est que bateau balara va parler la maman maquille les wana. Mai déjà yo yebi bambule yaki. Et lokoti. Na le fois na le pont en famille à ba musicien moro à mouné na mboko. Vous ça négliger OK? Oh, est-ce que le musicien moi dans le pont la maman maquille. Et chez Bango, ouais ka wa osala te. Et que na mai. Voilà musicien nani. Fali na sungio. Ah, chez Bango. Bon va vendre la place one. Mais essaye pas la Bango. C'est que ba botaille. T'es mes places à maïté bon bazar. O lege papa ici le péché on commune na suka wana kwena ba on a ça ma papa to ebitu to na babandalo wana âge ba 10 ans. Oui que yo jour kutana na nani na 50 balondo kima omoneni ya makor. Ba biso yo tota ba mo ntombolo. Beaucoup de na fa. Azana makasa obeta ngaiti. Pour yo na mona ki olobi le mettre jeep ngala. Ah auto voilà na bilan 0-0 elle est pas très beau. C'est que na nga carte de promotion. Abeta ngaiti. Yo kutana 50. Abeta ngaiti azana ba to betaka. 50 balondo. Wana mupepe ya biloko payment. Donc à Tombolo, on est presque à la fin de notre entretien. On a saucissonné Biloro Nyonso. Je crois qu'on courra le temps. Un message, là-bas Gaulois, gladiateur au Nyonso Bolandayo, Nalanda qui paye trésor congolais, bisou souillé, puis Moutaka la rotika là vraiment. Maman Moutaka la nous continue. Que ceux qui fait rasali plainte na stade. Te akotika la mutakala ngai ne mutu na kwa na mutakala pa ba to ya filmer so webi ta mfera yaka na Pampers surtout turo soko ya soko bo na ba kamera yo pe idéologie à Pampers wana o suba te na subita na saki na idéologie moni na mikili mutu soka moni Messi akokufa Messi adaye peliwa émotion soko moni Cristiano to moni na cette série mo Coupe du monde 2010 na Afrique du Sud. Tout le monde a mis mon bois, les cas mutakala. Pas que nous ayons marre Drogba. Des émotions. Pourquoi nous avons salé la montée musicien ou yebi mingi qui oya salé la on a ba messé ba to ba yebi biso. Vous n'êtes trésor pe na ninga za bon mutakala. Émotion. Ya pembe. Eza mama. Pembe chéro. N'est ce ça ma bé. Dynastie na yebisio d'ailleurs quand tu obim le février déjà le 14 février donc ba tout ça c'est le mon album ya Fabriga conseil que tout gratuit Fabriga stika na yo a prolonger c'est la part batela moi sexe aux anango Flani paye le 14 Jibem Pia na paye le 14 volume 2 il y a balle de match mais papa chéri toi consommer na no a côté pour dynastie keba et a idéologie ma b et ma besoin ma b ba bazana posa ba mona pena neni c'est le bazo yema na faire ressources neni ni déplique ba ko yema na faire neni miel de soir ko yema na faire neni ne bolote ba toza posa ba yo kasko aimer la na faire même podium donc ba tala botika pour ne pas être humilié le 14 février ezaka dynastie ce que tu osé les langues et puis le 14 est-ce que une des trois tu na ba plateforme comme Mikolo ba ko romper na ma campagne les sous te kona to ça la coulisse to ça la moins coulisse kona to ça la coulisse. Voilà. Donc Europe mananga la mingite je crois que Rosela on a ba plateforme tu artiste puisque les albums na faire ko ya boye na ba mars puisque album ezo bimela kuna OK ezo bimela kuna ba to baza ka calme ko bimela ba plateforme tu artiste comme d'habitude to savourer la bonne musique. OK, un mot de la fin aussi na bato bataillon Nyonso message stade des martyrs pour na ba journaliste to ba chroniqueur. Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp? Est-ce que ils ont un makambo déjà beau sangisa ba chroniqueur n'engis par rapport à l'organisation événement et puis qui est un stade des martyrs? Mais est-ce que le wabana mbogat? Donc ça va bonza sika. Sur le haut patronage. Dans le bien. Sur le haut, ben oui, puisque c'est un concert, il y a peuple. Et puis bah député à sika baso côté. Vous voyez que tu voté bino déjà. Pour nous ba député c'est ba tourner ba lever paille. Ba bino. Vous comprenez? Donc tu za ba to ba bino. Sur le haut patronage à Fatima. Concert on est pour bana mboka. Des gars, il y a un moment où on s'entend au Bétango. Vous sentez maintenant, nous présentons la présence de
Le patron du gouvernement. Si que pardon, tu as côté sous la sensation. Puis de là, je me balais côté la sensation. Ah, et que na. Tu commences à tout le monde a mon côté la sensation, pardon. Tout géré. Tout géré. Il y a des choses que na conseil on a moins peine sous les hauts partout. Na la animé. Kona ta yo moko kwa. Pesa lo abala mboka. Bozo Zakari. Kuna eza elo abana mboka. O atanga mi gaza congolais. Osa journaliste à Congo, osa musala bien pour batu bandima. Yaka na yo. Une animation MC Pena. MC keba yo koza la pete. MC baja ebele. Tout ça ba Charlie Prince a koza la pete MC. Toi na Virginie Manganga koza la pete MC. Tout ça ba te ebele papa. Toi ça na etuluka ba marque tabu. Toi ba nolinta babino. Yo poza journaliste o mi tsa tende. Ngatinga no sula ngana. Là mozo pe na chobo système mystique. To ko benda pe chassi. Serge Kaim. Serge Kaim moi d'invite. Ah, voilà que honorable. Ah ben nous présentons la présence du gouvernement, le président, le vice-président. Soit parce que pour notre bête à ka signaler pena, on pena. S'il vous plaît, une minute de silence, nous avons la présence de Black Day papa. Oh, la présence de 4 fois mobile. Il entre. Oh non, là c'est l'entrée de Godard Montemone. Godard Montemone. Parce que bana matete tout na Simarak. Donc, qu'on a excellence vous avez belé belé pour entendre le moro. Parce que bala tani ba veste tout. Pembe. Et c'est chose à pembe. Peto. Purification. Moïse Mbié a sali à lever les rideaux faire Amati. Parlant langue bandi. Black Day papa, kuna bataba la kane bagolona bagoloise. Ngaya bino déjà dans na mabele na expliquer ki bango ke ligolo to banga nzambe na seto bangi mbwa. J'étais pas là, il y avait du silence. Comme moi je suis venu donc makamwe bandi. Parce que biso to za bato ya oyetoye. Biso to bato ya oyetoye. Soko ye ngape na ye. Soko ndenge bino bobeta dans stade de Martyrs. Est-ce que muta imka bimete? O komeka ndeni. Que pas peu jour on a libaya mo bimina imka. Dinasio wapi? Oh wapi stade de Martyrs pena ba le 24 kuna pe c'est les signes tozo futele biaso ya boy c'est les signes ça acha vocal na hit ayemba na ferret na qui est en fait idéologie za ka ba mise na biso tout balongwa c'est l'occasion ba ya ba bwa bilo na bango ba yemba mukile yo ka bango ba beta double stade de Martyrs ba biso ke ba na mystique a former pe bona komata na boma papa na boma maman pour la musique na bala lesbienne na comment pédé na musique a fourni pe rap chulube koti mbala moko na présenter pas album na ngali philosophe makala mingi pesa ba mbote tout ça mbota trop ba na poto ba na miki liboye ba album na ngape zo bi makala mingi te comment na ngweza li felo na ba titre biza misato kuna toza na mutomboki toza je ne sais pas et puis na italinga ite kuna album na yemika ba réalité à mukili. Ah, ok. Au rendre par exemple hommage, dédicace au album Motomboki. Album Motomboki. Nani zemu Motomboki. On est na uchiko bete la yawa. Na boma papa, na boma maman, pour la musique, na bala lesbienne, na koma PD. Wana nde titre Motomboki. Et un album comme on a lifelo. Lifelo na ngwezo bimagala mingite. Lifelo zo bimagala mingite. Tu as na 3 titres Motomboki talingaite na je ne sais pas donc kozala nango wana bato ba pesa ka chance numéro na téléphone est plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 68 04 984 bogarde de la presse na zone de na mabele na pesa mbota trop na fils Mayaya na katsa kanfufu patron fils Mayaya nous allons tous les acheteurs de diamants. C'est Mutongo Boki Trap na diamant. Ah là papa za mbongo black te. Nazo tuke. Aza bien. Fils Maya bambota trop, patron ko sa couleur bambota trop. Olobi comment on papa na. Na moni azo sa na scène mais. Do bambota trop na tout. Balinga ngai bambota trop na ba constituer mboka. Silvano Kasongo la ville est très calme. Bambota trop, Levin Pai na yo moko pe honorable toujours voto kala mingite. Na pesi bambota trop. Na bana kini tu bata tu ba wewa ngai wabino na zanga de na mabele do malo ati bien malo ati kimia muntu ka intimida hatu muntu ka no intimidate to tujuze nuka yetu kwa tuwa kushimini mashamba donc rendez-vous na stade rendez-vous kaka to ça déjà na prière
bakutana no bato bana posa bato bana posa na cascade tozola la kuna jeune prière toka kuna tozodi akuna moti moni ti ekosila ti na le 25 le 24 le 24 le 24 après ti le 25 donc aussi la wana déjà boya wana toza wana to trouver la solution. OK, merci beaucoup Mukwato Mbolo d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ridi Bonté qui est l'homme géant. Sans oublier Junior Moboulakane, je te salue affectueusement. Nabi qui bat bala nabi suis belé. Ah, siko nabi so qui bat bala pour ça ba dédicace na album na ba ça ne ba benga kana numéro 1 plus 243 89 68 04 954 album lui fait le zobi makala mingi te to na 3 titres kaka mutomboki yango nde na YouTube betela bino ala bo papa na bo mama pona musique na bala lesbienne na kuma pede les zobi makala mingi te yango na nde eza maxi single. Après tout ça, je ne sais pas. Et puis, na Mitali Ngaite. On est au Bimana, on va battre, on peut s'en avoir raison. Producteur Kanzambe. Et puis, na pesi mbota trop na Soudaf. Dr Chico, bambota trop. Na pesi mbota trop. Na prophète Eli, kuna na Mboga Mikili. OK. Eli Kabe ya bambota trop. Na pesi bambota trop. Na DJ Chombo Petit Jésus. Petit Jésus. Na Kata Yoville. Défaté. Il m'a défaté. Des fois tu des fois tu as une délégation qui a Québec ceux qui Cuba ceux qui Cuba et là on ne Cuba ou bien Cuba 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 na Cuba ba Cuba on se voit prochainement, chers téléspectateurs. Merci à nos abonnés. Abonnez-vous massivement chez Congo et c'est officiel plus télévision, c'est important. Merci. Na bateau tout batala ibiso, David le patron de l'émietté Costa Couleur était scotché, connecté à suivre cette émission. Merci aussi na tonton Didier Max, mademoiselle Bélé, mais plus abonnez-vous massivement chez Congo et c'est officiel plus télévision, c'est très important. Topé sa chance naïe, abia ça l'album naïe et puis Dynastie Zobi Makalaming était le 14 février 2023, le 24 juin 2023 au stade de Martyr Ferrigolani Kabodoni n'allait pas Balzouria viendra purifier le stade de Martyr. Torolanda total, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ose croire challenge P et bandit déjà. Ce que vous allez un événement à faire égaux, avant vous sommes habillés. Tout le monde avant sommes habillés à stade de Martyr, sommes maintenant habillés et avion. Ou l'activité ngane na besoin na kin pour nous il y a les padres et au ça les padres bien au ça la gladiateur na ba gaulois bien je crois se voir prochainement. La promo de Ferrigo a commencé, promo à balle de match et bandi, promo il y a Batumususo pe babimisi et bandi. Félix Oisé quoi, il est na stade de Martyr. Otika ba ko misé ba galerie ko. Azavien nanga, oyebi ngai na otina ba je sais ça pona ye. Na rappelé au kaka. Te mais faut ba yeba ke na otina ba justice. Na zayi na justice na ye. Yeta ngazo samba na français nga nazo samba na chilo. Contradiction totale. Et kindaki bien te. To bumaki moto c'est la famille. Ba fanatique. Te zara rappel. Ba fanatique ne ba ko ka problème te. Mais e ba ka ça de match so to beti kuna to zu garder na to kangi esili. OK. C'est bon, on se voit prochainement. Merci beaucoup. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon salibinoté. A tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.